Obi que tata mokonze kolo tozane lelo. Obi ka saka député. Saka député. Ah j'ai comme tox. C'est là si ko obi ala longwane. Alongwa point. Parce que na mobeko assemblée nationale. Oye le moni bango lelo. Omoni wala ka pe tata mokonzo abiso za lelo. Félix Tshisekedi mwana ya levé Chichi. Asaka député. On sait où ça dans le monde entier. Basala qui ont appelé les salami et puis va quitter Moutoleza dans la République démocratique du Congo. Un homme intègre. C'est bien que tu as contacté. Mazorambo on a fin du mois. Mazorambo on a fin du mois. C'est l'escroquerie à ciel ouvert. Sautez le micro dans la balaba dans Congo. Mais c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si ça va maman tolobi toza na fête. Ba concert na stade on ni toboyi. Concert et Kobetama prévané producteur Amadou Djabiri à Lobi Boyi 40% botie munduki te bokanye singana kingote bato ya opposition de Kojiri bon so ba yeba ba bato opposition moi bon bunda opposition na kata ya ba opposition ba sa na sanzete baba sa na zali koyebi sa jibe piano yondo olobaka on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Maintenant ce n'est pas chez les voisins où c'est en train de brûler. C'est que baka ba flamingo baka ba onatra baka ba ministère biso to na bino pe na poto mutake musala te to vanda to le longo na to vanda to le longo to sala loko te lumumba sacrifier la vie na epona Congo la msupe ba mbebele zo sima na Congo te zali pona nzoto na ba na ko vanda place ko ezali mabile ba koko na yete c'est que ba ko na ti ba saka ba député bo ebite ke assemblée nationale ezaka na buku ya mubeko donc ba yebi yango te wenge muzika donc kamatala no concert bozo ngisango na nwa nsima muke total nanu makambo ya embargo bana guerre bana boboti wana babotami bakuti guerre est te ba letinga obike ngana botama na kuta guerre est boko beta concert na stade dans l'entretemps makambo na est zali kobeba awa na zali koyebisa jibe mpiano po démarche moko obino bolo bakabongo leti muto kwa boketu démarche na sala po nine sila guerre na est sila marche moi cette fois-ci Congo a bongisi parce que Congo na Belgique tu as un problème biso toza na kanda babomela biso Lumumba il fallait to bongisa yango moni tata mokonzi ekolo Antoine Félix Tshisekedi mwana mama Marthe alobi boye to bosa na nyonso elekaki Michel Mayabou. Mbote na balandinio surtout ya Congo Gold TV. Bonjour, bonsoir. Eko dépendre na R Wapi. Boko zo vidéo na ngai votre humble servante une émission na Sakabino chaque fois botala to solo la mboka o lelo zali présenté par ngai moi na Moussa na bino. C'était là seulement na Esagaya autrement dit l'interprète de la presse congolaise. Je dis un grand merci à mon boss, l'homme le plus charismatique Michel Mbayabo le boss. Bambote Bena. Et puis je dis un grand merci na abonné fidèle tout ya Congo Gold TV ko banda liboso na yemoko le boss Michel Mbayabo. Et puis je dis un grand merci à Sib Mutombo leader à Pembe Motema ya Darling Love la Kanona maman na Darsimi Senga moi la moka l'équipe bébé et belé de la part de mon boss Michel Mbayabo. Donc le vraiment na lisolo to ko beta mboka le bela mboka na zaina mo na mboka Jerry ko betox 207 soit chat drapeau na Kingo a le bela kabe Congo to me kape ko sola na ye mo ba actualité mingi mingi na mopandi ya politique ya mboka na biso Congo otomoni arrivé à Lino ya ministre ancien ministre disparu tokomeka pe kobeta lisolo ngo tokobeta pe lisolo ya concert o kobeta le 30 juin o ba imboka ba telemi balobi ke concert ezala te parce que Congo eza na pays eza na état de guerre tokomeka pe ko solo ngo na mona mboka Jerry Kobetox pe to solo na lisusu masolo ya ba député o ba réduire bango na assemblée nationale ba o ba siège akate donc ba zu décision député nyos o siège akate ba longola bango donc nazala Jerry Kobetox na plateau na ngavana
fongo la caméra tika na pesa mbote na ma copine chérie à moi Rachel Adona griffe ya famille depuis loin de bambote belé pourquoi pas toi Tania Baoso ma copine chérie et puis je dis un grand merci à toi Sandrine Bebonga motema ya papa Roger Bebonga monanga na papa je te salue là où tu es parce que pour l'andakanga la bokebi je dis un grand merci à Book Création TV et Yaye Moko Mama Blondine bah c'est les bons séjours dans la capitale je dis un grand merci à mon partenaire privé qui est David Massoumou mon papa à chaque fois si on a la politique il n'est pas fait ça ma question na tout na ba ki na tout na yango et pas y inviter dans le vraiment ce qui mon caméraman je suis même langage avec toi fongo la caméra namba mon a déjà invité dans Ozali Jerry Cobetox de ce site CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour Jerry Cobetox. Bonjour Stella Swamana Esagayar Mwana Mboka. Bonjour na babonenyo surtout ya Congo Gold TV. On a moni papa Michel Mbayabu, na moni Balamoko Freddy Chibango Agetra, na moni Sibu Mutombo, leader a Pembe ya na Misemi Senga, motema ya Emeka Ika Mbelibula Diama et puis na moni bandeko tout opena balinga Jerry Cobetox. Donc Stella Swamana Nzamba zo sala grâce. Nous autres les alliés bien, santé les alliés bien. Et merci beaucoup, on a félicité au moins à moi aussi. Au préféré qu'on y a ma comment émission ni. Tolo Belamboka. Tolo Belamboka. Voilà, Mboka na biso photo lo Belango. On m'a dit congolais na surtout siko zali. Ceux qu'on le bio on a lo Belamboka te. Tant on lipe komata. Nzambi na ngamboko. Au continent politique. Au continent politique. Donc ceux qui politiques on s'occuper na monter yango on s'occuper na yo. Donc et puis bislet tinga, je préfère mieux mourir na makambo na lo baki na kufa na malaria. Merci beaucoup mon amour Jerry Cobetox mais déjà kokota la sujet parce que ngongeza sengonga Jerry Cobetox batebe ba koloba kombo na yo Jerry Cobetox apporte drapeau na kingo pour na kolobela ka Congo Jerry Cobetox gagne quoi na kolobela Congo na police maman bon mboko pour na kolobela ngo ezane na ba jeune mususu héros za na bar ezana ba jeune mususu héros ya za soki wapi ozomona mais babiso tozo ba courage ça peut ka kolobela boyete ngai na bundi bituma makasi na bundi bituma makasi j'ai des images on mona que Gérard zo tambola na ba marche Gérard leti ba marche oyo bakanga kulutu na biso ndeko Eliezer na boulevard na marcha tozana ba Daniel na ba grand pote Daniel Safu tozana ba Peter Chani nani Peter Chani masa na ngamu tokotsanga mingi minga longola nga somo ya politique Steve Kambanga vous comprenez et puis muta pesa nga courage ya ko banga te ko lobela mboka aisanga ndeko zo makasi ya ko lobela lobaka bien fo lobela ka pe mboka et puis na ba diaspora mususu na oganye ni na ganya kake tango na lobela mboka dans le bien fo lobela mboka na bien bien ko to loba nini peuple à la bien vous comprenez mboka etambola bien et si ka pe au moins libunga ezali gérer pas lobelango donc c'est ça yango moni ngai bakanga ngati bakanga ote moi je pèse mes mots bakanga ngati Jerry moi la politicien Gérard za moi politicien Gérard za moi na molakisi Mbaya Oscar perd son âme en 1986 azaki directeur de l'école Mokengeli na Lemba et puis j'étais là papa na directeur na otanga Gimbaya muleki wala ninga totanga ni wana Eva Kabedi za Angola petite sœur na totanga do ta la Congo musique Congo oleli Congo makasi to na ba bureau na biso à l'époque on ba bureau ba la noni mona directeur ba lelo pe mona directeur ba ko lande pe na sima na mboko bon pour la nini pour la nini te Jerry Cobetox to kota de na sujet to moni enfin linu ya ancien ministre disparu et na te batu bolo ba linu bozana c'est que bozo bafoué ki bantu ngana benga ngo linu te ezani ngana benga ngo nzoto ya Kondo Lumumba nzoto Jerry Cobetox oyo tango ba nzoto tango to ba nzoto bino ka nzoto ngeza ndeni eza oyo eza bongo nde ikolo bongo ka oyo eza nzoto motuna na ngami est-ce que beke muswali ngake na ndako nganga lino bozo négliger ala so akeno ngo ateki yo mobimo Jerry Cobetox bobeti seto lobi ke linu te mezali nzoto ya Kondo après congrès des années ya kokufa ya Kondo lelo o ba libiso linu et puis qu'est-ce qui prouve que zali linu na ye ba si ba yebisa OK Yesu akoya Yesu derrière Jésus revient bientôt mukolo pe yebanité ngonga pe yebanité
mais quand même tout ça bilakaye pour yaza tata mokili ya likolo na se mais na komisi le mumba na place wana te motamoto le mumba et na komisi na place wana te mais na lobi il fallait kaka ba honorer omoni mabebele bando sama na Congo le mumba sacrifier vie na pour na Congo la msupe ma bebele zo sima na Congo te zali pona nzoto na ba ne ko vendre place ko ezali mabele ba koko na été ozomona mais lelo mutu batu ba mona ka ke lino ya on a biso batu na ba commentaire mutu soka zo luko azwi ligne akena ngongo na nganga mutu soka zo luko akati kaka suki na omuki akena ngona nganga eza nzoto te nzoto akasi tio mona ki ba noko na biso ba belge ba tiango na cercueil quel honneur et puis cette fois-ci Congo a bongisi propos parce que Congo na Belgique toi qui na problème biso toza na kanda ba bomela biso Lumumba bango pe baza na kanda pe moi quelque part maré ba bomaka Lumumba bango pe ba na kanda to beta bango to bengana bango et pourtant baza ba noko na biso il fallait to bongisa yango moni tata mokonzi ekolo Antoine Félix Tshisekedi moi na maman Marthe alobi boyi to bosa na nyoso elekaki toko kanga mateka te c'est là yo ndeza na mama bino salanga mabe selanga na ko lingo te le pardon c'est une puissance qui libère mote ke bande na biso ba belge ba sengi pardon on l'a dit vidéo te babi tozo présenter ba pardon na biso par rapport ba nimi ke liwa ya Mbuta Lumumba ezaki na mabuko na bango mais roi belge tiri andimi pe komona tango akeleki na katanga kuna kolakisa ye ba photo batomboleli koloba ki aza désolé mais batu ba koloba ba ikemboka balobi ki fallait kaka aloba pardon si on alobi pardon na TV il fallait pas zoper ba vidéo na ba tiana ba statut on alobi pardon baba singa roi belge te oya maman allez-y comprendre mais oyo wana oyo alobi wana azape na kati ya bakonzi tant corps et ba ça la cérémonie. On va prendre ces abandonnés. Nous avons des Congolais mal intentionnés. Pour na bango, aza en opposition, atika la en opposition. Ata ni pouvoir resali malamu pour na rien. Pour na rouge yo c'est rouge, yo c'est thé noir kaka. Tout ça na bato bongo. Mais ngai pour nanga, makambo belé zo simbaté na mboko yo, peut-être pour te négliger corps. Te négliger qui te mais pour toi qui corps ya Mbuta Lumumba. Na valeur te. Na valeur te. Pozo ngapela mboka. Bon, tozo ba ke tozo na valeur te et senga ki to bongisa pour ba ke ko kunda ye na mboka na ye. Mais j'ai ko betox mo na mboka ozomona te ke ko taye 8 boy te mais dépense les ki makasi. To longoli kondo Lumumba la balabala to kotie na kati. To dépenser. To uti ko accord to ki ba mbongo ba moto botanga plus de 2 millions de dollars et bimi wana. Mais gouvernement boka biso ba koka kite ko délégué ata mutu moko akeka kana na Belgique ba solo liango aye na ligne ya kondo. Il fallait ka ba dépense wana nyoso salama. C'est là soimana. Mona mboka bisayo mama batu ya mukili bazala ba moka batu ya moni ndeko na biso ko felo media mba kongola za tunga. Yebisa ngai Mbuta Lumumba valeur na ndinga okufa wana ba congolais ceux qui tolobi le Congo mobimato de l'hommage famille na tout le monde a tata mokonzi ekolo Congo parce qu'il a kufela ngai na yo na stade ba na papa Michel Mayabo a kufela pays pour tous indépendance ceux qui tolobi ceux qui balobi to dédommager bi mbongo wana ekoleka kuna mbongo basali ba dépense wana oyebi kolia na ya suka yango wana honneur yango wana so bato ba lo ba bongo omona ndeko na bango kufi na Kinshasa abeki ndeko na bango saka na poto yaya na biso matanga za pa ba ya fiston ya le port na biso ka sonité photo tia peinture nanu nde matanga ko ipeme na biso ya pe photo lamba likona ya pe photo lata to tia flair so IGF fa ke na banda kwa bongo IGF na ba famille ya bongo ozomo so tala ba dépasse bango no ba salaka basaka ngosko yebisa ka dépasse o bango mo basala nanu poani pour nous honorer moto alors va peut-être basala pour na ba délire na bango au moins ba basi balati ba manette ya ba gabe ya ba mwindu ba robe qui ezongi mais ce otali en so basala pour na honneur moto wana eza nde mona Mbuta Lumumba lelo azo mérité oh lelo basale lié ata pour na ngai Jerry Kobetox bolongo ba congolais nyoso pour na ngai Jerry Kobetox ceux qui ata ba dépasser 5 millions eza problème té eza normal aza héros
Mais je dis que c'était que Corona c'est bien bon. Mais tous appels ancien président disparu ou atikala pe na Maroc. Ozo mona te ke maramuso pe ko l'Arabie saoudite to bandi na kondo to ke de pe balé mais même to ke ko za Korea patata na biso ekolo o autikole akufa tika biso Mobutu seseko. Eza problème était mais problème ezali makamnyo surtout ça la mambala mon côté. Omoni mabe ya congolais ani. Lokola Tania a sali boutique d'habillement, j'ai pas ça la boutique d'habillement. C'était la passe à la boutique d'habillement parce que botani ba boutique en bonne beauté kandé. Biso soto ke de pesika moko. Ceux qui tena fongoli boutique d'habillement na ko fongola pe pharmacie. Ngana tiba. Mais nyo soto yo ti bar, nyo soto zanini ba maison. Donc ils en denga moko papa na biso Mobutu Congo ils ont reconnaître. Muto zakana mabe azape na malamu. C'est ça. Mais azape ancien chef de l'état. Et ça problème d'abord nani. Pourquoi Mobutu eya. Et ça la mutu moko akondima eya ezali famille na ye. Ah bon? Mais oui. Et bon, le gouvernement va dire que le gouvernement ça va, na zui yango na yena on encore awa. Linu wana pendenge ye famille ba mo bazaki d'accord. Linu eza mutu ba bomaki. Ah. Faut ba zongi c'est la biso nzoto na. Ah. Oyo wana ezali papa Mobutu abelaki kuna famille mutu préféré ki. Moni kanti ba kuna na Maroc. Est-ce que ceux qui Moussa Zalaki na Kinshasa awa ninga Zalaki wana. So ba baki terre ba rapatrier bimane ya abakuna Moussa nga ba ki toyo abuma ba. Jamais. Famille na ene ba préféré kuna. Ezaka na famille Mobutu soki ba ndimi na bango. Korea et puis na yoka ba makambo ezo sala normalement il faut Korea. Normalement il faut Korea. Il faut Korea. Ozomo mais ba tiango na mona mutema ya diabolisation te po ba tumususu omoni ba luba wana. Lumumba magaza aza kasaye. Ebi kasaye. Na yoki opanda ngai kaza mu Congo. Luzito azaki na ba Congo. Lumumba kasaye, papa wemba kasaye. Papa wemba mutete la jeri comme. Bon ba tete la bazara ouais. Na kasaye. Oh. Merci beaucoup wala tozaina mona mboka jeri comme tox to ko kendi malembe to solola kaka de to lobi to solola mboka to ko solola mboka bomoni na kingo azali be na drapeau ya bendela RDC. Jeri comme tox est-ce que vrai ou faux lino wana ye ezali ya kondo wa biso akenda tika biso parce que mutakufa ngana zoboya ko benga ngolino na benga ngo nzoto o eye bona bongisi ezali nzoto na ye ezali nzoto na ye avec tous les autopsies basali balobi ezali nzoto na ye. Ah, j'ai comme tox. Lobi tokola mukatiki bagene ko lukotela biso lino ya mutu moko na Belgique ba. Wana ngo yana makambo na babongo. C'est pour salir l'image les ndemo pena bato ba lo basiko. Eza bozo lingo bo salir image ya Congo. Bo salir Lumumba et puis bo salir Congo. Pourquoi bo ke na maramo ya bongo? Mboka na biso premier zali maturité faisala. Mutu badilisa na acide. Acide ezo sisa libende. Mais lelo lino etikala. Mutu badilisa na kata acide. Jeri comme tox. To sola na lokwa bato. Mutu babwaka na kati acide. Mais lelo lino na ebimi na bomoi. Biye moko mutu nyonso elimwa. Ka lino lebimi. So mona qu'est-ce qui prouve que tu as badilisa na acide? Badilisa ka nzoto na yenyo so. Mutu etikalaka na lobi boye lem susupe mutu etikalaka lem susupe bikamwisi ya nzambe parce que Lumumba moni ba Lumumba ba papa Kimbangu baza bato bazali ba envoyer Didi peut-être miracle mo pe salama c'est ça au petit le lem suba belge ba mo pe ba okamo leni to tikala to se retrouver na lino ya to se retrouver na lino o nzambe to se retrouver na corps ya bato ouais. Merci beaucoup, c'était la jury comme tox au tiko solo la tobeki pe kotia ko mettre clair na dossier on a to kota siko na makambo ko lekala kati ya assemblée nationale pa ba bengi ba député na biso jury comme tox oyoki ke ba ngoli ba député o ba siège kate ba radier bango ba radier ba député oyo ba siège kate. Mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que tout le monde mingi bazali ba député opposition est-ce que ba député nyonso ya parti de pouvoir ba on se basi voilà mal intentionné même ba ebiso bongo ba balingi te mboke avancer j'ai comme tas kolongo la bango na kozana bango et puis nga pona nga na constitution na biso il fallait ba sala boye ce qui député au compte assemblée te au siège jaraté mais ba bazo futa bango ba futa na suka na ngo ba kanga oh et pour nga fa ba cha loi wana atoko
oya kanote mozoka salaire oya kanote mozoka salaire mais suka ngonda bakanga yo te zwana yo tie comment na moment mo bobo to appliquer ce qu'on loi ya okanga ma poto moni dio azo escroquer peuple c'est ça comment azo lia mbongo peuple pour député zali mwana bitinda ya peuple rôle ya député omoni aw balabalo e bébé kende ko lobelanga na assemblée nationale vous comprenez sikoyo boyino bokotaka te boyaka te allez bozo mbongo c'est l'escroquerie mais tomoni maman moko azana kati ba député alobi ke yazalaki malade yanga ba ko siéger te ah bon oui mais voilà nous surtout faut balandela on y a ça va preuve il y a ordonnance il y a ninga zalaki na hôpital les problème te o akota te donc c'est le moment où ezaki ke bazo ba réduire bango baba longola ba réduire bango ezaka Martin Fayulu te eza Martin Fayulu ve na biso honorable Muzito vous déjà le bébé za politique ah oh na lobby na série ya élection ya 2011 obike tata mokonzi kolo tozane lelo obika zaka député ah j'ai comme tox c'est là siko obi ala longwane point kasi na mobeko assemblée nationale o elongoli bango lelo omoni wala ka tata mokonzi wa biso za lelo Félix Tshisekedi mwana ya levé Chichi azalaka député balongola kaye na 2011 na 2011 balongola vérifier yango nga za na moment ni nazala na buku ya makamba Congo nga za te ka je connais le Congo te buku ya Congo Félix Tshisekedi il était député ve Martin Fayulu ayebi yango ve Muzito ayebi yango 2011 population mususu bayebi yango peut-être ba ngiba nyora ngo ka babi misalelo omoni baluba eloko bazo sala yango wana non balongola kaye à l'époque on a point pas ndeko siéger te pour papa na yepa lobaka ke bokota te Martin Fayulu banda kota viens musane yango wana na 2011 banda kota anolia yekuta kota ka Martin Fayulu mutu ozaka idola mutu fona na makambo mutu wana so ebisa yo alobaka kokota te même si batune balobaka ke ya kota te nene est-ce que yazaki mutu IDPS azaki mutu IDPS te mazaki ido ya biala naka papa ozo comprendre c'est kaza ne mono ba pasteur alelo yeso aloba boza lokwa nga bango basalo kwa yete ozo comprendre donc vena biso Martin Fayulu tena ba so kanga porte parce que musique on est kota vena biso Martin Fayulu a supporté ndenge bakataka pe Félix Tshisekedi za président lelo za député balongola kaye po bando kotate po tata na lobaka kotate mais Martin Fayulu bato surtout ya baimbe ko baibike ya si jakate mais atia suppliante na ozali yo bika atia suppliante et bon so atia suppliante assemblée nationale que ça et ça les makamba bon point atia na suppliante te ya kotaka te mazora mbongo na fin du mois c'est l'escroquerie à ciel ouvert. C'est l'escroquerie, les appels dans le Béra, il était pour Madame Soyamono, le Béla Martin Fayulu, na Muzito. Tous les députés ont battu Jacate, même au bazar en parti, il y a pouvoir. C'est l'escroquerie. Mais Bélé Balongo, le ciel ouvert. Batouaza, Batouambia, opposition de Kojiri. Bon, si on va y avoir opposition. Moi, je suis en opposition. Il y a une opposition, on a sans été. Comment ça, on a sans été? Nous, on a parlé maintenant. Il ne peut pas supporter ma capo bango ba on ngaba sala na. A supporter. Moi mboka gérer comme tox. Oh. Batika ba biloko na ko diaboliser bato moni balingi bato te bakati bato. Est-ce que c'est que bango mo na ti ba saka député. Bo ebite que assemblée nationale ezakana buku ya mubeko. Donc ba yebi yango te. Assemblée nationale ezakana buku ya mibeko tozo kendela ko chite ngonga eza se ngonga gérer comme tox. Ba quitter Vital Kamerhe pour du bon. Ni amende ni so ba quitter mais balbi bato ya ba diaspora ba tomboki balobi mbongo ebele diaspora ni na tomboki na procès ya 100 jours diaspora ni na tomboki na bi ko tanga bokechu bande ko bi ko misa ni diaspora on dit ba combattant on dit quand on parle des combattants pour na bino za bokechu ba combattant bazali banda ya mboka te kasi yango na ba yo pona bokechu prévaner ba ndeko na ye ba uta lo bango combat va sala yango bokecho sala raté ya solo mais oui yo ki kala bokecho ni nga na ba kasi po yo la biba diaspora tango biba diaspora faut tanga ka ndeko no bokecho ndeko ko bisi su ndeko la kasi ndeko no bokecho bio male ni bokila lo konde fa P4 bokila lo kando fa P4 mais franchement yo ki sa bangala so ninga na biba ngala baza bata respect ya solo bokecho aza sitoche mona kata bangala
Donc ba diaspora ba siliki eza peut-être ba mal intentionné mokie. So mo siki point moi ba kaza innocente. Muluba wana azo sala bongo a humilier ye. O meke Congolais za tonga bakanga ye ayibité. Batika ye o muta yibaki. So bo chiste. Et puis c'est que dabi kata libumu akoti sabino na kata libumu. Donc pour nayo acquittation wana eza lango valable. Oh, mais na lobi tika mutu na musala na ye. Oh, est-ce que premier procès où est salami dans le monde entier, bah ça là qui après appelle les salami et puis bah quitter mutu dans la République démocratique du Congo. Bah bengi un homme intègre. Na lobi boy un homme intègre ça na problème té. Ah, na lobi boy un homme intègre ça problème té. Na tout ni ba diaspora, na tout ni ba congolais ni so beaucoup na commentaire. Premier congolais ba kanga qui bah lobi qui a détourné. Mais la justice peut sous et le sous côté là. Azane innocent parce que ça n'a pas preuve té. Saute micro dans balaba na Congo. Bakanga vite caméra ça na preuve té. Mais c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bon c'est la de justice. On dit Félix Tshisekedi aena non. Wasika. Té Félix Tshisekedi vous met là pardon. Merci beaucoup, c'était l'Algérie comme Tox. Donc on dit pour Félix Tshisekedi ba komi ko la politique il y a bien. Oh, politique oh. Bah époque là sur les cas politiques à bien politique ma bé l'état moyini. L'état moyini. L'état moyini. Bongo lelo l'état. Ah, lelo l'état. L'état quoi, il y a l'état quoi. Il y a bien quoi. On a un exemple typique, c'est palpable. Palpable. Enseignant en dose combien? Oui, bandeli ni mona molakisi. 70 000 francs. 70 000 qui vaut $35. 35 $. Les là combien? 300 000 francs congolais. $150. De 30 à 150. Si vous enseignant vous voulez déjà qu'il a voté les sous-sous. Pour les fachi, pour les bâtiments. Jusqu'au yéléo, t'es à les gâter, d'autant place à les gâter. Jerry Kobetok sur le Congo est en état de guerre, mais le oyo concert ko betama. Ba imoka ba marché, ba maman ba tamboli ba ndeko ba ndeko nanga iboti ka biloko na ba ba sa biloko wana. Eza ba to ba lingi mboko Congo te. Ba musicien ba sa ba ndeko na biso. Lelo to koma na problème hein. Musique na biso époque tata Mobutu. Ezaka likolo. Osoko pas musique ya tata Mobutu ezaka likolo po ani. Phénomène combattre ezaka ti. Tolai to la muki ka boye ba combattant ba bimi oui ba ndeko na biso. Il y a des vrais combattants et puis ezala ba ndeko ba ezala idée ya vrai combat. Vrai combat. Mais ezala ba ndubu susu ba bokechu na ba yalo ra sokoko ba le ba montant ba mbongo ya pesa biso ba vertige na ba montant na ba TV. Tant ba lia ki moto sala ki te ba mexa ki ngata ni lias moko te. Mais nzoka ne ba lia kana ba mbongo po ba sala ki combattant wana. Combattant. Ozomona. Ba musicien ba sali binoni. Yebisanga bana bino bato bolimbisanga bande ko bozo soi-disant boza ba combattant ya poto ya Kinshasa. Boyebisanga yi banda guerre est bandi. Bokenda misala te, bo mataka likolo ba mama na mbetu te. Oh, bosa oh, tika na bat. Balala na mama bobota kate banda guerre bano boboti wana. Babotami bakuti guerre est te. Ba letinga obike ngana bota mana kuta guerre est. Mais na série 7. Moi mboka Jerry Kobetok. Na kati ya ba musicien bazo beta musique moko na bango lobake. On ne fête pas lorsque ça brûle chez le voisin, mais ça brûle dans son pays s'il vous plaît. So on kena iloko wana lobaki ke asa ka fête ite tango zo brûler par un voisin. Ka so baki voisin, ti bon voisin wana bayena. Goma est ça voisin na biso. Jerry Kobetok. Est ça biso, est ça biso. Ndemo vali bo mboka Jerry Kobetok. Voisin na biso za Brazzaville. Loboko pasi. Mama, bato nyoso to ba lobaki jiba loba bongo ata mama na pe na mona ki alobaki yango. Osali erreur. Voisin na biso eza Uganda, voisin na biso eza Rwanda, voisin na biso eza Angola, Brazza. Donc j'ai comme sur la Cameroun. Sur la comprendre bien les bozaka la libota la bino boyne ti zacle ce cas du problème yo so ça fait au continue que ça fait pour za zacle. Oh. Zacle eza zacle. Mais yeba goma eza leki na ngate. Goma eza Congo. Eza mboka nanga. Ndena za kimia na goma peso na keno za kimia. Mais soki na ke Brazzaville, soki na ke Angola, ba retourna nga documento. Non, moi mboka j'ai comme toi on s'appelle le concert à l'étranger. Concert et kobetama prévané producteur Amadou Djabiri à lobi boye. 40% botie munduki te, bokanye singa na kingo te, yé moko na volonté na yé
et puis bamise baba to balinga mbongo bakati bango bambongo wana po basa nini bapesa ngo na Goma bapesa ngo na S tous à la bombe qu'on a FARDC. Et ça m'a dit. J'ai comme tox. Est-ce qu'elle m'a ramené? On dit bateau, bah ça dit ma vidéo. On a répondu à ma maman. J'y vais quand on a musique noté. Moza na bateau batindi bino. Oh, bateau bolingi régime oté. Et puis maman, c'est quand on a dit ça ma maman, on a besoin ma maman ya opposition. Oh, je vois la mboka chérie comme ça. Ba garçon et puis ngana boko tsanga na ndaku ya Koneka Songo. Tokotisi. Ba tonton na basaki vidéo ba lobi wera na jibe bozela mabanga ko beta na stade de Martyrs. Faut bo kanga bango basa ba nani. Bazo ba ke population, mutu na sosa na libanga na poche. Soki bakanga ki nzeta mubesu kulutu na nga shakinda la po. Kongolo na sutu eskaza la pelisa moto. Et bon ko le nezaki bakanga garçon alobi ke mema libanga jiba ko yoka biso na wera mabanga ko ba mama na stade. Donc yo komi M23 zo boma ba congolais na SR. O boma jibe et qu'on rate pe jibe ke zu congolais mo ka kufi. Boni buzo ba boyoko et puis ya mi balé liko nango. Yo babino ba jeno bolo bana. Bo makasiti. Bazo recruter ba militaire de 18 ans à 25 ans. Ngane na zaboye 4 mi balé na okene sous armée. Na komi déjà faible. Ce qui contribution na pour na mboka pour na makambo na oloba. Jibe héros pena jibe aussi mise mundu. Merci mamundu ke ko bunda la est. Pour na moyen ya ko pesa mampinga na biso no ngonya ya ko pesa bongo fort jibe fa beta. Mboke sepela. Mbongo na bakata basani ba pesa kuna. Siko bino. Oye komona ke diabolisation yo bandeko na biso musu ba na porte ko ba bokechu ba isombo. Oh bah il n'a pas mis c'est pour bango ba bima mi télé ngano ici à Laura Sokoko ya Laura Sokoko ça problème té ne ba melie mbongo azana innocent aza homme d'affaires aza pétrolier ngai de ko lo baka ke ezomona na ke mutem mabe za vers ba musicien ba sala bino nini ba on doit tinda ka ba mbongo bo soma ba blues bo ka ba concert bo lexa nga oh moi mboka j'ai ko beto baba c'est quoi la mutu moko yo zolobela na zana bato yo minorité il y a bateau basala bongo oh le ba kweya ba comment oh ba kweya ba comment que la ba mise zoua ba betaté et puis bango pona bango ba bandaki intoxication nini Félix Tshisekedi mutaza producteur ya concert wana tala niveau oh balongoli a Mamadou Djabir balongoli Félix Tshisekedi ne mutaza yene mutala tala niveau au producteur nango yo bokechu ce qui va tout si va pesa ko mbongo to zui d'ailleurs nini ya Laura Sokoko misali audio ozwaka mbongo ya ba Rwandais oyo bazaka ngambu ya Kagame te ba soutenaka yo wow to zui matière oh merci baza ba yini ya régime oyo ba tunyo surtout bazo omoni ba yina jibe na wera te bazo yina nde omoni boko ata Léopard ezobeta epola Tshisekedi afingama oh pona bango omoni pona bango concert beta maté et puis ti sikoyo je vous dis concert mutu azana habilité mutu a beta boko na mesa lo baké concert ko beta besu des l'état ceux qui bino ba maman on a ceux qui ba maman bo sala vidéo na ba tonton oyo boza ba jeune le boké na armée boyo ko l'acception que ba wera mabanga bino te mutu bo peksa musique beta maté bon mata ba mbetu te bon kota ba flamingo te bana ba bota maté boliaka te ba bawe zo tsala plein na Kinshasa tala tambola tout étendu à ville à Kinshasa ba plein ce qui wera na chibe ba beta te avant bo annuler concert que bakanga ba flamingo bakanga ba onatra bakanga ba ministère biso to na bino pe na poto mutake musala te to vanda to le longo na to vanda to le longo to sala loko te po démarche moko o bino bolo bakabongo leti muto kwa boketu démarche na sala po nini sila guerre na SSC la démarche mo asa zwata ya carton savon atindela ba maman na basukula ta maputa na S na salate bo soka sala yo yeba asala roté oboketu ka muta vidéo tumuza sobele mutu ka sobele nini jeep ya nini babenga ngoni Jeep ya BMW. Ya Laura Sokoko na poni oyo tokomela champagne. Omoni vidéo ana te. So tanga la tokomela champagne. Wana guerre na est sili boketu tokuta na est.
Merci beaucoup, c'était là Jericho Betox, moi la mboka Jericho Betox à lata drapeau na kingo pour na kolobela mboka na Congo là qui vomi akufa na vérité qui est na malaria. Merci beaucoup Jericho Betox na ko disposer temps pour to communiquer. Merci beaucoup. Jericho Betox to silicien. Mais obi ke na mboka na biso ministre ya Rwanda Bimi o alobi ke azad d'accord to kabwana libale kufa biso na te bakor nyo surtout normalement elongwaki to signer bakor à sika oyo mutu na mutu arrive ko respecter ay ba frontière ko respecter frontière à muninga. Donc c'est ça. Donc nga pona nga eza bobo tika ko bo Félix bakor a signer ka kala so tala novelas tala novelas. Tika masola politique. Pour la 2006 na 2016 tant va signer accord na 2013 2013 na 2016 Félix Tshisekedi a le pouvoir. On a un député qui va valider. Vous comprenez? On a dit que si on a un mobile qui a solo, on a diabolisé. Si on a un mobile à Moulouba, moi aussi, à Salomabé, quand il y a un gâteau à Moulouba, quand il y a Félix Tshisekedi. Si on a un moi aussi à Moulouba, à Salomabé, quand il y a un gâteau, quand il y a Félix Tshisekedi, il y a une famille, il y a une congolais, il y a un tribal, un tribal. Oh. Merci beaucoup Tokomi na souka nazaki wana mona mboka Jericho Betox. J'espère que bosepe le makambo lobi ba réponse ezaki ya ba question ezaki yanga donc soki alobi mabebo supporter asinga kana epé pardon mais quand moi je sais que alobi la kamboka poto beti li solo ya mboka na biso Congo Jericho Betox Tokomi na souka un mot de la fin non en tout cas mot de la fin ba congolais to lingana to tika kozala mal intentionné ne ba ndeko musu bazali azo ba lino kaka ok ngana bisha fona ba bingo lino tezali nzoto ya Kondo Lumumba Mouto lelo asala ke biso ba congolais tozala obi ke liberté o ba l'accepte so ko loba Lumumba ke ko banga te loba Lumumba Tshisekedi le père OK donc Batouana et puis Kabila le père ko baxer la biso il faut que to se prendre en charge prenons-nous en charge sikoyo donc to lingana to tika mutema mabe donc botika conseil à Jibena Werebeta ma po 40% na pesa toujours contribution tout fait nombre soit on a problème on va faire décès tellement so bobo ya conseil Rebeta ma c'est bobo on a problème on va faire décès to bobo ta machine faire décès na ko so mbongo so na combien baza na posa mai bana posa savon ba pe na posa la msumbongo na pesa bobo pesa la moi si na ngaza c'est normal ou alors nous ma congolais Bambote na Jericho Bambote ezali kaka na batunyo surtout balandi biso papa na biso Michel Mbayabu et puis Sibu Muto Motema ya Darling Love et puis kobosa na te Ben Mbuyamba abosanaki donc tant on a ça il faut na boka Ben Mbuyamba na boki pe Freddy Chibangu Agetrade na boki pe lisusu Gilbert Kankonde muluma wa mpolondo wa makanda mashi wa mumenu ko etukato jimini on va t'attendre ba oso tribalisme coach Michel Mbayabu ndekolo muluba la tu mamnya le bio au traduire on a lingala boss. Voilà, merci beaucoup na chaîne Oyo mbala simasoke invitation ezali na koya pona olobela mboka na fini moto te na tongi moto te na lobi Jericho Betox maboko pembe kambo na moto te mwana mama kapinga ololo ngana za des pères et des mères muluba 100% plus 20% ma Marthe 120 donc na soko Muluba 120% congolais 120% sur la bâtisse sur papa Michel Mbayabu 140 au baxi ya Sibu Mutombo 160 au baxi ya Darcy Misenga 180 au baxi ya Ndoina merci beaucoup ezaki wana mona mboka 200%. Merci beaucoup Zaki wana mwana mboka Jericho Betox ni tomeki pe ko solo na makambo ya mboka donc nyoso bozo kezali ba radio tutoir boyoki o Jericho Betox alobi po ya lata drapeau ya Congo po na kolobela ka mboka oyeye ezali linute ezali nzoto ya Kondo la biso Lumumba nde eye na mboka na biso ba question nyoso bolobaki na tuna Jericho Betox na tuni epi à répondre bino bozuba ya no bokechu tika ko combattre consort to biloko boisala mate po yo ozana bana oyo boti depuis bitumba ya Est et Banda. Donc yango le Jericho Betox alobi liso alobi c'est tout à fait normal ba quitter Vital Kamerhe parce que toloba ki biso moko ba congolais toloba que il n'a pas volé tout le monde ba preuve te la Kalibi yango wana pe ba quitter la voix du peuple c'est la voix des dieux. Merci beaucoup et puis
Jerry Kobetok ça baxi sous pour la nini sous abi ba député ba longoli bango o yazali le chef de l'état l'autorité morale ya mboka la biso yepe ba longola kaye na 2011 exactement ba tubalo ba ke ah bozongi c'est tozongi beaucoup ya mibeko ya assemblée nationale so comme député tili lotanga buku ya mibeko assemblée nationale la place ola la rapongi yoka makambo zoloba ni pour ni contre et puis na baxi sous dans le bagi c'est les croqueries à ciel ouvert kolia mongo il y a population au siège à c'est l'escroquerie à ciel ouvert. Est-ce que IGF peut au Kotawana? IGF a Kotawana. Si Batouali Mongo pendant 3 ans au Bakotité si Bako ko interpeller Bako na IGF. Ngai témoin la mboka Jerry Kobetok, ngai na bino to kuta ina mbala sima. Je dis un grand merci à vous, le boss le plus charismatique Michel Mbayabo mon boss. Je dis un grand merci à papa Sibmutombo leader ya Pembe, Darcy Misenga, Bambote be na Misenga motema yeme kai kai yeme na bi ke lelo o boze sika mona ya na Michel Mbayabo. Bon séjour na yo mon boss bisika pozali pesela ngambote na ye moko Sibmutombo leader ya Pembe. Pesa mbote motema ya Darcy, Darling Love, moi so ko isa mamukolo kao, Bambote be puis Bambote be na babo nyo surtout bayambakanga na bandako na bango 100% na beta porte ngai na bino tokutani à la prochaine numéro soki pe mitune zali bozongi selanga na kozongi sa Jerry Kobetok de sa site bye. Michel Mbayabo.